messieurs, amis internautes, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes évidemment sur Congo Millennium. Nous sommes avec vous en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où évidemment nous enregistrons ce programme. Ce programme qui est donc dédié à la diaspora congolaise et la RDC évidemment, pourquoi pas du Congo-Brazzaville et aussi de tous les pays frontaliers avec qui nous partageons des frontières naturelles, et aussi à tous ceux d'une manière ou d'une autre sont de Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbujimayi, de Kananga, de Kolwezi, de Ndesha, de Goma, de Bukavu, de Beni, de Butembo. Vous êtes très très nombreux à travers Mbandaka, Lissala, Bumba, Badolité. Vous êtes énormément à Bandunduville. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre à travers Kenge, Libenge, vous êtes à Mwanda, Inkisi, Kimpese, Matadi, à Kikwit aussi. Vous êtes très très nombreux en train de nous suivre. C'est au fait ça le bonheur, la joie d'imaginer qu'évidemment vous êtes branchés à chaque fois que nous avons des sujets à pouvoir discuter ensemble. Mesdames et messieurs, merci à Congo Millennium. C'est donc l'heure pour 30 Actu. 30 Actu évidemment avec Jacqueline Dalla, votre humble serviteur. Nous remercions derrière la caméra Jires Mwanda Dibenzi. Merci à toute la grande équipe qui fait les montages, la réalisation, tous ceux qui sont avec nous pour pouvoir permettre à ce que nous puissions entrer en contact avec vous directement. Merci. Au sommaire de cette édition, nous parlerons du meeting de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Feu Étienne Tshisekedi, aujourd'hui présidé par son fils Félix Tshilombo Tshisekedi Fachi. Nous parlerons du meeting, comment ça s'est préparé, les avantages, évidemment les inconvénients, les conséquences par rapport à cet événement combien important pour la démocratie dans notre pays. Évidemment, l'intervention du pouvoir en place pour pouvoir permettre à ce que ces meetings puissent se dérouler dans des conditions telles que vous l'avez vu dans les images à travers Congo Millennium. Nous reviendrons aussi un peu sur le sommet de la SADC qui est cette organisation d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, qui s'est réunie à Luanda. Nous sommes en République angolaise, en Angola évidemment, où le président Kabila est allé représenter la RDC, évidemment, avec un cahier des charges qui lui a été imposé par ses pairs de la SADC. Nous parlerons pour terminer du séjour de M. Katumbi Moïse, M. Katumbi Chapwe Moïse, qui en ce moment se trouve au Rwanda, donc à Kigali, où il est allé participer à un événement. Alors, ça laisse couler beaucoup d'eau d'encre, beaucoup de salive. Tout le monde veut parler dans tous les sens, et en même temps, c'est permettre de tirer dans tous les sens. Mais même moi, je me sens quand même pas très à l'aise de parler de Katumbi dans ces shows. Mais bon, on est obligé de le faire. Voilà. Meeting, il y a eu des pèses, meeting a eu des pèses, milulu moko ya monene ya kafu. Po ete yambo basala yango, esengaki bongo na bandeko ya IDPS, Félix Tshisekedi, pe boyena deko Jean-Marc Kabound, azali secrétaire général, bakutana na bakonzi ya province ya ville ya Kinshasa, po ya bosololenge kani bakoki kosala makambo la lolenge mo elongo bani yango bo bayebite babake meeting wana kondimama nango atako bengami mwakala kondimama nango epesamaki kaka na mokolo donc à la veille mokolo oyo ezalaki avant yango esalema esalemi ndenge nini. En fait, Félix Tshisekedi na bandeko ya IDPS bakamamaki na ndeko Marc Kabound, azali secrétaire général ya UDPS, kotaki bongo na boyokani na bandeko ya province ya ville ya Kinshasa, gouverneur André Kimbuta yango na bakonzi mosusu, le vice-premier ministre Mova Sakani yambo te babko kakota lolenge nini bakoki kosala te nzoto ya nkondo Tshisekedi ezonga na Kinshasa. Et où tu vois la nyonso wana basola ipenda na malamu na bolamu penza bayokani penda na kimia nzoto koya esengeli peya mais banda lelo boye to komi toile matanga kino mokolo nzoto nkondo etsentseke de koma na Kisasa bakotia yango bakolela yango na palais du peuple et kosala mikolo bulu mibale boye sima na yango bakene kunda na ntsele kuna na komi na ntsele na lupangu ya famille ya Tshisekedi oya bango basomba po ete batonga po bokunda papa etsentseke de kuna na nyonso wana yokamaki etalisamaki malamu penza te esengeli na mikolo nyonso ezali koleka koyimayima koboya kotukana koloba mabe politique pendant na ndenge ya kanza ezala pena te bengo na lopoto trêve donc entre pouvoir en place na UDPS yango pe talisi te yango ezali parti ya opposition et ko kite ko vanda bongo koloba mabe te makambo mbula mata ezali ko sala bayokana ki tete moi kimi ezala na mikolo oyo
vraiment to sengi pena moi logique ezala moi lolenge boye pote ezala boye OK UDPS bandimaki Jean-Marc Kabund pour azali motalisi ya elongi ya parti ya UDPS pe bongo na andeko mulumba azali bongo leki enkondo ya Tshisekedi boye te azali episcopo o monene awa na Congo démocratique ba solo la bongo liboso ya gouverneur André Kimbuta yango boso ya ndeko mova sakani azali vice ministre watali mambima intérieur na mboka na biso de bayo kana ki ba signer mikanda mokolo nzoto enkondo egoya ebaniti mokolo nzoto pena yuta ekoti na mpepo ye ki sasawa ebana ngote mais ba signer ka ki voilà tout ça la trêve tout soit na lisusu te to lo ba susu to lo ba mabete to tongo note to tukana te na mambima tali politique sima na yango na ndenge ba signer ba contrat to accord wana nde sima esengaki te Kabund akuta na lisusu na Kimbuta ba solo la pona kotala lingi kani UDPS ko sala meeting na bango meeting on esama na ndenge ya trêve le rôle la trêve ezali to za sûr que bokolo ba pendate que pouvoir sali boye Kabila lobi boye Kabila sali boye ba yokana kina yango ndi bomona ki bande ko UDPS ba sali meeting na bango na terrain Sainte-Thérèse awana komna ki sasa eleki malamu bat ba ki ebele ba ike boyo ki penza masolo ya UDPS ezali lo lenge nini yango tolobi bato ba ki ba ike mingi penza miso batikala bandang na obanga banga tamso ko yinda kuna tamso la boye moko banga ezalaki to boye yango te soki penda bato basala rapena na lo lenge ya boye ndenge meeting ya UDPS ezalaka na kani si jo lenge ezala elo musu bato baki longe belé mais biso to ezalaki penda ba ya pende belé lisu ko leka mais ba yaki mingi te ya solo poete momboka yango Kabila na bato na ye bazaka na longe keba to ebite kasi to pesi longonya na ba militant to pesi longonya pena le kumupe na ndeko Félix Tshisekedi ozali président ya UDPS wa kambaki milulu wana na lolenge ya bokebi na lolenge ya limemia pe apasaki message na ye na ba penso bazalaki wana bayoka ki Félix Tshisekedi kolobate bango UDPS bazali baboyi machine à voter alors baki on la poisse na polele moto ayoka ki Félix Tshisekedi alobaki lisusu ya solo to dire ko senga to na maponomi kasi maponomi yango to sala wana machine à voter te ya mibale esengi décrispation ezala alobaki yango la polele o baza ko saki Félix na ndeko Moïse baza ko yokana te alobaki yango po ete ndeko na biso ndeko na ngai Moïse Katumbi azonga a participer na ba élection po ete ndeko na ngai Moussa Nyamwisi pe azonga a participer na ba élection Félix Tshisekedi atikala wana te asengaki pe na mandeko balita ba boloko bandeko ba Frank Diongo bandeko Jomi Ndongala bandeko Muyambo babimisa bango pe boye bakota na molongo ya kokende na maponomi ezali penda mate ya litomba ma message ya litomba oyo ndeko na biso Félix Tshisekedi azali président ya UDPS apesaki mokolo wana na yebite ba ko mona yango mabe ezali problème nini ba ko mona malamu ezali problème nini tolobaki toloba avantage des avantages na yango mingi okitsa biso mbala mo na deuxième sujet na biso oyo ezali te ba miso mingi ba mituni na bongo bino bato ya nani bayaki te pona nini o bino bato ya nani boyaki te pona nini bato oyo bayaki te na meeting ezali na ba raison songolo pakala moko na moko ayibi pona nini ayaki te meeting wana pona biso to monite ezali ko pesa makoki na pouvoir en place ya ko lakisa na niveau ya SADC que to tiki activité politique c'est na polele na kimia que to tiki boy to yokani pe bande ko na biso ya UDPS nkondo Tshisekedi azonga na mboka to pesi bango makoki to pesi bango nzela basala makambo wana pona nini pona cahier de charge au SADC apesaki Kabila na précédente rencontre na bango ya SADC balobaki na ye prochaine rencontre to kutana esengeli oyebisa biso lolenge kani mambo za kotamna na mboka na yo po tozana ba preuve que vous bloquez le processus électoral, ou même un condo est-ce que ça le maka? Ou bien que ça les matin un condo est-ce que ça le manenge wana? Bandeko ya SADC, ba telemena Kabila nengi wana. Yango, et c'est na Kabila yambo penza akende na mambi wana ya SADC kuna na mboka Luanda na Angola et sengela ki ayeba lolenge kani akoki ko sala ko bunda bunda. Yango bandeko ya UDPS ba pesa ki enzela yango ne conséquences ya mtozolo ba awa. Nyonso wana ezalaki bien bandeko UDPS basanganaki mais ezali conséquence pour Kabila ke nango siko lokola cahier de charge na ye lokola victoire na ye kotali sa botala basali marche botala to signer déjà accord que nzoto enkonde koya donc na minute oyo kuna na kisasa na mboka na biso makambo etali ko yima lisusu ko boya ezali susu te omoni problème tozana ngo
yango wana. Donc yango moni ça que cette déclaration lobby baza ko encourager ba féliciter Kabila na ndenge sali musala na yesi ko pona nini po ete maponomi esalema po ete sali musala ni suma kasi ni apesi ba politique ba na kosala meeting na polele na poisa po ete ndimi ete nzoto ya kondo ete ntikeli ezonga na mboka wana ezali conséquence siko to mituni soki esalema kate soki depesa sala meeting na ete soki ndeko Tshisekedi ya soki bandeko ya UDPS bandi mangaté ko signer protocole d'accord pour ya bozongi ya nzoto ya kondo Tshisekedi ça dit que linga position nini elinga loba nini mutuna yango to mituna lelo to pesi bino masolo te ya solo biso to ndimi Félix Tshisekedi président ya sika ya UDPS asala ki sorti na liboso bomina yambo esimbi ezaki to makasi to betele ba maboko pe to kumisi UDPS na mingi penza na message ou le mokolo wana et sous une mobilisation to bosante discipline meeting eleki toko ba to belé une affaire de plus de 150 000 personnes ba yaki wana ba yoki meeting na bango ba kamati nzela ba songi ya banda ko bango likama moko salema ite et elle na sika wana ezala na ba policier yango tozolo ba lelo la police eyeba ba konzi ba yeba tant baza kotina ba policier ba kosala manifestation et sengeli to yeba baza kotina intention nini bando kebele bazuma masasi bakufi pona nini na manifestation tandis que peuple yemo ko population ko sala activité na ye na limeme pe na bokebe nyonso likambo pe likame comité to moni yango awa na mandi kwa IDPS basali manifestation nene batu ya kotonda na stade Saint-Thérèse wana Saint-Thérèse ya kotonda balobi basilisi mutu na mutu mwana na mwana ake epai na ye na ndako toki te ki o babotola ki o bakanga ki o basala te donc linkolo bate na milulu nyonso esalemi o bato bakufi o bato bazoki bakonzi ya ekolo bato bakokamba biso nde baza ba responsable il faut toloba yango chaque jour na yango ide passer manifestation na ye esengeli pe bandeko mosusu pe o bakosala mikolo ezali koya basala pe ya bango na lolenge wana ekoki kosenga te bao basali te ekomi mbena mbilinga wana ekomi mikakatono ndenge biso pe kala mito préparer marche munene po ya kosenga nzoto ya Rossi tokunda yango zo préparer marche munene ba mouvement citoyen nyonso boyebi marche munene ko salema na Kisasa awa pona kosenga nzoto ya Nkondo Rossi biso nde foto kunda ye bapesa biso nzoto na ye batika kosambwisa nzoto na ye batika konyokolo molimo na ye basi babomi ye batika biso tokunda ye na lokumu. Voilà, donc ma manifestation ezali koya mikolo ezali koya esengeli pouvoir ya Kinshasa André Kimbuta gouverneur la ville ya Kinshasa atika bato basala marche apesa bango kaka ndingisa bosala yango kouta esika songolo kino esika pakala bosala yango na ngonga boye pesi na ngonga boye boyiba te bobuka te ekozala marche pacifique po ya bosengi nzoto ya Nkondo Rossi. Voilà, alors tozonga na likambo na biso ya meeting na likambo ya sommet na liyo clairement Kabila na bandeko ya Angola ndeko ya Botswana ba président muso ba yebisaki ye en tout cas tozomona clarté il faut totinda kutu commission moko ya eba na kolandela makambo na kuna na Kisasa mais ba préalable beli makambo il fallait salima avant et salimi nyonso te ya solo batiki bandeko ya IDPS basala meeting na bango et puis mineti batiki décrispation ba libéraliser l'activité politique na ba lieu public bandimi nzoto ya Kondo et Tshisekedi eya ekundama awa toyebi tati wana tolobi yango nde wana ya sembo et bongo décrispation kotika bandeko baza na prison babima basala ngo te ponani ndeko carbone oya yanani ya carbone beni oya filimbi na bandeko mosusu ba Palmer Kabeya ba Grâce baza na cachot ti lelo miso to bakomi ko bela ndeko ndeko carbone azobela sérieusement do senga route na MONUSCO est intervenir bandeko ona biso na poto baza na ba commission songolo pakala o droit de l'homme il faut boloba yango ndeko carbone aibate abon mototé asala infraction moko te bakanga depuis décembre lelo 4 mois yango akutana tana juge moko te basambate basambisa bon ndenge za boye boyiba kito bobuka kito bofingaki bozana boloko basanza boye bosima basanza wana ti lelo 4 mois yango tozokende basambite mboka nini toyele yango oyo
décrispation wapi yango kozala mokonzi ya mapinga ya basoda kozala mokonzi ya ANR kozala mokonzi ya la police ezali epesi mokoki to koma nzambe po nzambe alika moko biso bato ndimela fumuki mbangu vulusi totia kaka makanisi na ye tomona kaka ye elo mosusu te po ezali mboka ya bakoko na biso eya na butu na moi okomona kake pene ebeteli na pongi pe toyebisi pouvoir en place ya Kisasa soki ndeko Rossi bosalaki likita bokunda esanga bato bayeba boyebake bozali na problème na histoire ya mboka oyo atako bana na bino toyebi bakombo na bango biso ko toyebi bino moko na moko toyebi place boza tokotanga bakombo te toyebi bino banda mokonzi ya yambo ti toyebi na ndenge salemi toyebi donc soki ndeko Rossi asa kundama biso toyebi te ezali kama eza malédiction bozana bilakeli mabe ya langi ya motane langi ya makila oyo etangi mpona Congo démocratique. Voilà tolobik lelo IDPS abikisi quand même Kabila na niveau moko boye parce que Kabila bon so bolandaki bien na conférence il y a sommet il y a SADC et c'est ngene fisa na je crois les 17 ou les 18 Kabila kendaki te asenga ba pousse yango ba le 20 pour balingaki nanu batuma mona meeting ya IDPS Salemi comme ça azwa raison azwa discours yango bande ko IDPS ba peseke discours ya okene kutali sakuna na SADC eloko biso tomoni ya penza oyo pesi Kabila lisusu moto makasi yango wana totikali toko senzela tozozela sikoyo toloba te tozozela sikoyo totala décrispation en solo bandeko carbone ben babina na boloko bandeko Franck Diongo bandeko Muyambo bandeko Diomi Ndongala esengeli na bango babima po tozokende na élection peuple présent na posa ba leader na baza libanda ba participer na processus pour ba élection ezala inclusive participative, transparente, démocratique et libre. Bandeko ya PPRD botika ba discussion, botika ba débat, ya ko changer constitution. Ma koki pona bino ko changer constitution ezalité. Tondimi sami ya solo te, constitution yango mona kati na yango elobi ba koki ko bongo na constitution na nzela ya référendum. Et na lolenge isato. Lolenge liboso tata mokonzi ya ekolo. Président de la République a senga na Assemblée nationale to na Parlement ba senga ba organiser référendum mokonzi ya ekolo président de la République a komela Assemblée nationale a komeli Parlement nazana besoin bosa la référendum to changer le songolo par la kati ya constitution na biso ya yambo yango wana ya mibale Parlement yango yoko et qu'on peut yokana na majorité na yango babito sur la référendum Parlement oui ça la motion na majorité na ba voter en tout cas pour les cambo ils en a kata constitution za malamu teto zali mabe to longola yango to bongola yango oui ezali possible na kata constitution comme bongo wana ya mibale boya misato pe asuke lobite bayi Congo bana ya Congo démocratique batata ba mama bilenge pe basi bana ba koki pe koyokana basali pétition ba signer 100 000 signatures ba signer 100 000 signatures bango pe ba koyi ko senga pona ko changer constitution topé ko kende na référendum na nyonso wana epesameli ya solo epesameli na lolenge nini epesameli na lolenge te soki tata mokonzi ya ekolo azali légitime tata mokonzi ya ekolo oba kolobela wa azali légitime landanga bien c'est le président légitime qui peut évidemment écrire à l'Assemblée nationale pour toucher à la Constitution à travers un référendum. Oui, Parlement paix, Assemblée nationale. Les Assemblée nationale où ils allaient légitime. Où ils allaient la 4e mandat na yango. Ne koki, ko ça la motion peut voter à la majorité, peut-être dans un référendum. Oui, ce qui est Assemblée nationale, ils allaient légitime. Attends la nenge ya pétition.
100 000 personnes va signer une pétition pour un référendum. Bakotika yango na maboko ya Assemblée nationale. Assemblée nationale est légitime. L'andanga bien. Et sengeli Assemblée nationale est légitime pour ezala tata mokonzi ekolo to yango lioko to pe bato 100 000 au bako compétition batikela yango. Et sengeli présence à la légitime. Assemblée à la légitime pour la osala misala wana. Na wa etali mbo na Congo démocratique et à la présidence de la République à la légitimité. Mandat nécessaire depuis 2016. Assemblée nationale illégitime. Donc moyen de changer la constitution est athée. Moyen est athée, calcul est dans la athée, formule est athée, les lots. Constitution est dans la mabé, dans la malam, est dans la malam pour le peuple, est dans la mabé pour la Kabila, est dans la malam pour la Kabila, est dans la mabé pour le peuple. Moyen possibilité juridique à changer en haut est alité. Botique à débat, tourner page, est la distraction. Donc, si tu as changé la constitution, tu as une élection. Tant que tu as une élection, oui, c'est bon. Après l'élection, tu as malamoko, tu as constitution légitime, coquille alors, que ça la démarche, pour être changer la constitution. Donc, botique à la distraction. Deuxième aspect des choses, tu ne comment qu'on va discuter, Milaï, français, Milaï, docteur en la justice, docteur, ceux qui ont droit. Alors, Kabila mandat, tu aussi les alliés, premier mandat. Et c'est un deuxième mandat, c'est quoi? Oh, je crois ça deuxième mandat. Bondoki. Likama. Motema likundu, motema be. Ulingi peuple te. Ulingi pemboka Congo te. Yango Kabila ngo lingaka tikala asali nini na mboka oyo bato bakokufa mikolo miso nzala kolia kuto ezalité. Pas si pauvreté. Donc kuto toza na serre pauvreté misérable. Misère. Et dans l'armée générale. Si vous comparez général, il y a Congo démocratique, général à Brazzaville, vous avez Sony, vous voyez bien. Mais il y a général, ça va business, va affaire. Il y a police qui ont battu. Les Libanais, les Bazaliens, les Koumouni, les Konzi, les policiers qui ont un pourcentage de et c'est la corruption. Misère, c'est dans Mboka. Les médecins, ils sont en grève, vous voyez bien. Les professeurs à l'université, ils sont en grève. Si vous avez la pona nini bandeko na ngai eza nini na mutu na yo eza nini ndeko na boseni kombo na ya zoloba pona ye ndenge eza wana tant ba changer constitution en 2011 pour être tolongo la second tour donc juridiquement constitution wana ezali mandat oyo wana c'est le cas qui était et comme on va changer constitution et annuler mandat liboso o 2011 des mandat sika mais nazo mutuna comment congolais yo ozali congolais on a mécanicien ndenge wana. En même temps, vous avez un mandat, vous avez 2 ans, 3, 4, 5, 5 ans, mais tu permets de vous avez aventurier, vous avez comédien, vous avez diabolique. Donc, vous avez joué. La manière dont vous avez l'élection, vous avez occupé formule, mais vous avez choisi. Comme Kabila a l'élection, c'est l'objectif. Voilà. Donc, quand on a sujet à Souka et à l'émission Nabiso, Babi Moïse Katumbi Ake, na Rwanda, Kigali, qu'on a pouvoir. Voilà, au monde, le baki nini. Namboka na au pouvoir, il faut que na Rwanda, Kagame mo pesa au pouvoir, yango akei ko pouvoir, bandeko. Bokomi ko banga ba Rwandais boy. Boza ko banga ba Rwandais na ndenge na niveau nini. Rwanda komi ko pesa pouvoir na Kisasa. Congo ya Mobutu. Congo ya Fumukimbangu. Congo ya Patrice Emery Lumumba. Congo ya Rossi Chimanga Mukendi. Congo ya Thérèse Kapangala. Congo ya Hussein Bandeko. Botika Masekiko. Moïse Katumbi akena Rwanda ko participer na sommet. Et ça, le événement, moi, il y a remise à trophée, diplôme, palme, homme d'affaires, businessman, il y a monde. Kobo, ça n'a été qu'à tout, mais il y a manager à monnaie dans le Congo démocratique.
Donc, ils ont sommet moi ils allaient kuna munene oyo esengeli ba tambongo ta misolo Afrique ba solo la ba yebisana pour l'Afrique et kende liboso esengeli nini pour le développement Afrique pour le business d'Afrique pour la banque moko africaine ba débat wana makamba ke ko solo la kuna yango wana yango pekisa mite Moïse comme dans Rwanda akutana na président Kagame. C'est ça. Oh, ata bozo loba. Président Kagame lelo azali président de l'Union africaine. Diplomatiquement, azali très fort, azali la position à ma classe et sengeli Moïse ozala ambition, akutana na yeza mabeta. Et puis bande ko bolonga na likamona makasi amino ba Rwanda ba bande ona biso. Ba Rwanda ba bande ona biso, bazali kutu modèle pour le développement na biso. Oui. Na lo ba yango. Bino ne bo banga ba Rwanda nga banga ba Rwanda ta. Rwanda wazana kisasa awa osala musala awa na Congo na idée que pona ya osala yango na idée ya Rwanda to identifier peut tant ba misuku to bango mais ça bandeko baza ba Rwanda bazana kisasa awa osala musala na ye na asa osala musala justement normal ma bazali oza exceptionnel et puis nazo douter fort que les lots pose pouvoir na kisasa awa il faut que ne pas Kagame bandeko boni bango soni boy hein boni tobotama tokuta Rwanda wana koto mboka kutu ezalaka Congo Rwanda Urundi bobosala yango te elaka mboka moko bobosalaka yango te po bozoba histoire mboka mabe na ntango ya kala tozalaka pena Congo Rwanda Urundi ezalaka mboka moko même babelge ntango bayaka bakolonisaka biso na Rwanda nzela moko na Rwandais boyebisa bato ya solo biso na Rwandais toza bandeko mbeba ekoti ya solo na eloko songolo pakala ezali problème te ezali page histoire page sombre histoire na biso na Rwanda to tourner yango pe c'est to tourner yango et puis to avancer Rwanda pekisi mboko Congo développer ta biso moko ne tengi mboko développer te biso moko nous-mêmes à comportement na biso ba attitude na biso place aux alliés autant na émission na France na Belgique na Angleterre na Canada na États-Unis responsabilité na te ndeko na zana kisasa responsabilité les athées ndeko na fanda na kisasa na masina to na ngiringiri tinela tam $50,000 asomelo lupango atongela yo asala ngo tali mbongo wana faute Rwanda ezapi faute ya Rwanda ezawapi ba policier mso tozana bango awa to sala marche ba beta biso masasi ba bo mabo biso ba soda ba yine ba chip ba ko beta ba siko kanga bato faute ya Rwanda ezawapi tous allez d'abord responsable biso moko donc bolongo na makambe ba Rwanda wana pembeni ba bande wana biso to na frontière to pona bango te bazali wana ba kotika la kaka wana et c'est biso moto s'implique to mpeza discipline to sa engagement ko changer mboka na biso c'est ça tous à la conscient que tous allez mboka ils allez modèle et allez mboka on nzamba pesa ban toma minene lo ba fumu kimbangu wana ba ça n'importe qui te prendre conscience pour défendre mboka na yo prendre conscience pour se défendre yo moko kolongo la haine tous na posa ko ina ba Rwandais te ezala ba Rwandais ezala ba Burundais même ba Français ba Américain posa ko ina bango te po moko na moko dirige a bu mboka na malam congolais moko te congolais moko te amikosa donc to kanisi ke to yokani pona lelo 30 actuel lelo ya tournant le vendredi 27e jour il y a mois d'avril et sili donc mois d'avril et sili bisona bino tourner sengo mingi monto ba kelelo Moïse Katumbi akei na Rwanda pour des raisons diplomatiques il y a business na ye akei pona ko zo konzité donc bolo na manisi wana boti ko pe bisa image abato to pesi bino merci mingi penza ba nyonso balanda biso ozana motuna obinga na numéro na ngai to solola kimia pena to échanger na ma détail nyonso pour na TV 30 minutes ali moké pesi merci na Ricky di benzi ou pesi opportunité au kana Congo Millennium la pesi merci pendant la sima ya caméra na ndeko na ngai Jires Monda di benzi pour la mosala ki to kazali ko sala merci la bino nyonso to monani na mikolo mizali ko ya nzamba likolo apambola bino.